na biso ba bolingaka maman Eliane Mitu na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vipi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bonne bande de kona bosa bien. Qui m'ezali? Wapino mamele tout ça va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela biso kimia. Qui m'eza nango ya. Se nzamba pesi biso pe maboko etoko biso to pesi kaka. Matondo nikendo wa pesi matondo ndenge nzamba matondo. Ah, matondo kwa ukuza na ukuza matondo. Non, ici matondo bleu moi. Papa na moi. Voilà, attends na kati la providence alimentaire. La providence alimentaire na yebi sino bandi kona ngai. Papa pesa na ça qui on a là. Matisa ko mo mbatisa la ko ba. Voilà. Ah ouais, attends ça na nyonso tout livraison. Bato bana posa ko mona bwana basaki a c'est mutolosi. Oh, ça c'est qu'il y a l'os. Donc, comme ça, pour la livraison, il y a des gens qui ont livré 25 kg, 25 kg, il y a un milk. Il y a un milk. C'est cher, ma fouta. Donc, ma fouta, on a pour. Pas mon qui est 5 litres, 10 litres, oh, ma fouta, il y a oh, nyonso bozomona mafuta. Oyo déjà 10 litres. Oyo. Donc au lingi livraison on teka en gros na détail même au lingi livraison 10 litres yango wana. Au lingi 5 litres yango wana. Toza nango livraison tozo sala à domicile. Bien surtout ezali ba on bazo commander déjà biloko na bango. Bazo déjà na esengo à temps et à heure. Nous mo media nit. Obi nga côté musala na zo vraiment musala na au sérieux. Côté musala vraiment na sakana na ngote. Mokati bomoni saki ya loso ba semu ezali to saki pona ba saki ya ba loso ba 12 kg moko ko ya na ngona ba tala na miki ya ba 12 kg comme yo miki ya ba 12 kg comme moi semu là voilà oh semu to za nango extrait à 12,5 kg, c'est ça non? Tous un peu na 25 kg. L'eau sondé, les 12 kg ça hein? L'eau ça va 25 kg. Voilà. La position au bolinga, bosa yango wana. En tout cas, vous avez confiance bosa de suite au cause de ça. Vous avez confiance bosa de suite à wanyo sezali. Ceux qui n'ont pas qui côté en détail et la qui c'est que vous qui vous sommes exéter en détail. Si vous avez besoin d'exéter en détail, dans côté que là au détail, il n'y a pas de souci. Livraison, les en à domicile. Si vous avez besoin d'un carton, vous pouvez exéter. Vous avez un carton. Si vous avez besoin d'un sardine, vous avez plus cher. Vous avez besoin de plus cher. Il y a moko. À toi, vous avez 5 boîtes. Il n'y a pas de souci. Vous avez malayo, moi, je suis sardine. Vous avez sardine, mingi balingara awa. Il y a beaucoup de bapundu. La sardine balingara mingi vraiment. Yango, c'est pas une sardine. Pichard, voilà. On va pichard balingara mingi awa pona kocha na kati ya bapundu. Ndeka tuto cha sardine na pundu. Voilà, ucha moi sardine boy, ucha pe mbisi. Eza mbisi totera, mbisi na ba Thomson en détail. Eza mbisi totera en détail. Eza ka en gros c'est. Détail ezali ko se m'appelle. Sachet na bleu oyo. Oyo sachet. Oyo, les poissons Thomson. On a dit que vous m'appelez en détail. Les Thomson. Vous avez la livraison à tout. Net oil, c'est 3 kg. Net oil, c'est 3 kg. Dans le détail, il fait 2 autres, c'est dans la biseau. Voilà. En détail, il fait les alliés. Maman, c'est un là, c'est bien beau. Pour moi, il va beau, c'est un beau biseau. Il faut se payer ça, autant au bazar dans la bonne mode. Il faut se payer ça, autant au bazar dans la bonne mode. À botti la biseau. Il faut se payer ça, ceux qui bazar en vie. Les parents ont botti biseau, ceux qui bakoli, bazar la poste à vidéo call. Maman Mikolo, Soukali Zate, Maman Soukali, Maman Nana Tite, il y a plus à Maman n'a pas la tite, ah mais c'est un casine. Ti anglais, du thé, ti en anglais, en français, thé, du thé, anglais. Maman n'a pas
parents na biso bana poche posaka na bi poche on a vu na chilube Mickey on a lobi na bi poche na maso ba takata ko tala ngate Mickey on a chilube obi ko na bi pesa poche on a chilube tana ngo ba mama ba suna mimi sala na muno wala ba ngo voilà na bana ke ba mama ba boti biso ba raposa kolia mama za posa lia moi exeter sombela mama ka pe exeter boyebi ke ba boti ndenge baza wana tango ba biso na ba age to ana mo ba boti ya biso baza na posa ya kolia na ya komela c'est tout parce que ce qui mo boti na yo asa suna bo moite a to la tse ba grand super ndenge ni so asa suna bo moite ato kundiye soki na montagne ni azomona te ezolo beloko moko te soki aza na bomoi tie liputa na nzoto alata soki moboti aza na bomoi sasa sukali chaque mois ezanga te miliki nde tobe yango na lingala miliki ezanga te mama lia bien ndoko mama ezanga mafuta te ndoko mama ezanga mafuta te et puis mama azana bana na poto azanga biloko te mama ko azanga biloko te papa yo pe mo sobala bokilo azanga biloko te bokilo ko azanga biloko te eza biloko o esepelisaka baboti dikyo kile mo bakina salela ni panier à petit déjeuner alors c'est la musique maman fali à papa fali à faut ba sepela parce que ça baza suna bon moité ata o papa kufi mama kufi ata ba sesi ba katafala ngo ya ndenge nini ata ba décoration ndenge nini ata ba takintu eni ba yeko beta ata ba yuda di Congo ba yeko beta akomona te akolamuka te c'est le moment ba profiter tant baza na bon moy c'est le moment baza mo sucre na bango ba mela semela bango moi sardine ce qui peut plus cher bachana pondu milk na bango ezanga te café na bango ezanga te c'est très important ba ndeko na yango mama ile ya mitu na yeko talisa bino ke nyonso ezana ngo nyonso ezali bazala nyonso bino mo boyebi ke la providence alonga nzala wana mo boyebi yango ti ke la providence alonga nzala mutu nyonso yebi ke la providence alonga nzala la providence alonga nzala bongo la providence alimentaire naza wana pona bino naza na pona ba livraison soko oza na besoin otali osepeli eloko yo kosala okobenga maman ile ya nitu na numéro na ngai ya téléphone plus 33 6 15 31 69 90 plus 33 6 15 31 69 90 comme na posa to sana bilo yango wana eza très important ba mama fo ba lia ata ba yaya baza kotoyo yo zongolo kinda poto ba yaya basi ba kola ba koma mikolo ba tika lobe na chez les parents ba yaya ba tika ba masu baza chez les parents elo ko sala sunga ba yaya sombela bango ba lia ba mela tango ba kolia ba komela ba kopambola yo bozipe wa bino mameli ya mitu nde bobi misana ngeza taros mameli ya pas ali livraison à domicile côté wana kutu bolamo côté wana kutu boza tana komanga ta soko mokete merci mingi na ba o déjà basalinga confiance o déjà baza kotinda yo o na no tindite tinda papa rambalia ata pe pasteur na bino yo sambela kati okosomela pe pasteur na bino milk osomele mwa mafuta osomele sukali bo mutazo lesa yo zo lendisa lo bana nzambe bongo yo ko basadilanga ko badilanga bamelanga mazama kios et pas passer à côté ya rabino et pas wana po tabi passer na biso azoteya soki na changer biseleza pona pasteur soki na komi boeza pona pasteur au sommet de pasteur ba ke osali ko livrer bino ba yebona ba prophète ba prophète yo bazo prophétiser bino et on so ba prophète bazo prophétiser tango nyos yango au sommet de la maman. Merci beaucoup na batiko na nyos obo ina maman ile ya nitu obo se ba maman ile ya nitu to se soutenir ndenge ba chinois ba se soutenaka to se soutenir ndenge ba sri lankain ba se soutenaka to se soutenir ndenge ba libanais ba se soutenaka wabilo mama ile ya nitu la providence alimentaire
na kati ya Congo. Ofuti lelo leko za livraison. Ba kutu kote wana erataka te, erataka kuta ta mukete. Ofuti lundi, mardi oza livré. Voilà. Masolo na biso yango nangaki to solo na. Ezaka pona bien baboti te. Baboti biso. Si ba nuni na bango ba na posa mo sukali. Ba posa kaka bamela mo miliki na bango ya bien. Si ba meli mo miliki na mo na mama akakufa na 2026. Encore sur la 2026 c'était là pousse moi Nicolo. C'est la 2042 Nicolas sur le kitoko, ah mais la kitoko. Et Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Hata nzambe kabisa ko. Nzambe ni bashana bana réponse pour kama taba bisou. Bonne journée na bino nyonso. Voilà to lobi. J'attends vos commandes. Nazozela vos commandes. Ceux qui vous commandez, ngala sali livraison à domicile. Bye.